Merci mingi balande ya lingala news lelo to meki kolukela bino maman maître Marie-Jeanne Louaka wasali 32 ans na kata service ya msala ya lelo to meki kolukae po ye a se baza vraiment na makamuna ya droit de l'homme o ba bengi maman les droits de l'homme o ya niko tala makambu ya batu pe akotala pe makambu ya bana. Lelo terme na biso sujet na biso ya lelo tozobela ki bana oyo betike est-ce que ndenge nini bana batu bakozwa bana oyo betike yango toluka ki maître maman Marie-Jeanne Louaka ayebisa biso nanu est-ce que baki ko bongisa pe mboka yango to inviter ki maman Marie-Jeanne Louaka ayebisa biso nanu lolenge ya bana oyo tobengaka bashege bana oyo batambola ona lopoto babengi les enfants de la rue. Bonjour maman maître Marie-Jeanne Louaka. Toni oyebisa biso ndenge ya bana babengaka les enfants de la rue ona na lingala tobengi bana ya balabala bashege. Est-ce que bakoyi po koma moto? Batondi mingi pona mutuna na yo ndeko journaliste na koloba boye iyo bana wana bakoki pe kobonga un jour et toza un exemple bandakisa ebele na kati ya mboka bana wana bakoko bonga soko bateli bango soko balandeli bango bakobonga po bazali batu bauti wapi bana wana basusu bauti na ndako pona problème makambo ebele oyo ezalaka na kati ya mabota mama kufi o papa kufi atikali etike mutu akotala ye malamu azali te noki abimi akomi na balabala mususu bakomi kozwa ye lokola ndoki mususu papa mama bakabwana bongo na bongo yango wana etindaka mwana abima na balabala akomi kovanda na ye na balabala kotelengana etusa kasi leta azali na makoki ya kozwa bana wana kotia bango na babisika oyo esengeli na mibeko na biso tozali na oyo babengi ba établissement de garde et d'éducation des enfants ezali babisika oyo leta azwaka bana wana atia bango kuna kala wana kisasa tozalaki koyoka kingabwa ezalaki centre de ramassage de mineurs na 18h camion ya kingabwa eza koleka mwana nyonso oyo aza na ndako baboti te aza kotelenga na libanda camion wana bakozwa mwana wana bake na ye na centre de ramassage ya bana oyo ya mike enfant mineur kuna bakosala triage bakofongola badossier bakomi mwana na age na ye oyo akima ndako kala oyo to awumelaki na balabala na etinda papa atindaki ye to mama asengeli azonga na ndako akozonga na ndako baboti bakokende kozwa ye oyo pe asa akima ndako bala enfant de la rue shege bakotinda ye na centre wana établissement de garde et d'éducation pour enfants EG province nyonso ezali na établissement de garde na yango awa na kisasa to ezali na benseke futi bana basusu batinda bango na madimba bandeko ebele oyo ya ba génération ya kala baza koyeba soko mwana komi mutu makasi komi to koyiba
papa alobi mama alobi ayoka te bakotia ye kuna na établissement wana kuna mwana wana bakotia ye na classe oyo ala kotanga oyo akiotanga te akozwa formation ba formation eza ya ndenge na ndenge ya menuiserie ya mécanique pe bongo na bongo et mwana wana un jour akokoma mutu et parmi bana wana basusu bazwa diplôme d'état azwi diplôme d'état akei pe na université bandakisa eza ebele na kotanga kombo ya bato te mais pasteur moko ya munene toyebi ye pe na période moko ya bomoi na ye akomaka na ye enfant de la rue mais tala suka suka aye kokoma mosali ya nzambe munene baza ebele na motuna otuni ngai monsieur le journaliste bana oyo balabala bakoki kobongisa famille bakoki kosalela mboka mais mwana esengeli azala suivi donc bateya ye atanga azwa formation bakobonga bakokoma pe bato. Merci monsieur le journaliste. Maman Marie-Jeanne Louaka namoni tokomi na suka na ningaki o se présenter pour na baimoka baye o bazolanda biso na etando mokie bayeba maman Marie-Jeanne azanani iyo posa na yo ezali na butuya na lobi boye ngai kombo na ngai Marie-Jeanne Louaka Ekesa nazali juriste et na musala nanga na salaka naza avocat et ça fait na kokisi mvula tuku misatu na motoba na musala na salaka et nazali bongo na kati ya comité local de protection promotion des droits de l'enfant CLPPE. Naza na kati ya équipe de suivi ya makambu ya makoki mabana to droit de l'enfant. Nazali bongo activiste parmi bato oyo pe toza kobundela makambu ya bana droit de l'enfant. Merci mingi balandi ya Lingala News. Omoni ndenge to lukaki maître maman Marie-Jeanne ya sala 36 ans na kati ya musala na ye oyo yango to lukaki ye po ayebi koloba olandi bino moko ndenge expliquer mwana shika kokoma ne pe mutu mwana de la rue les enfants de la rue akokoma ne pe mutu mokonzi pe ya mboka oyo awe pe gouverner lo moko soka za na mayele soka za na bwanya yango to negijaka bango te oza mwana eloko obengi opesi to negijaka bango te. Merci mingi ndenge bolandi ngai. Merci vraiment ndenge na sepeli ndenge bozalaki ebele na etando mokie. À la prochaine bokomona susu mama akozonga tokosala susu ya munene aolobela bino bomona ndenge alobera lisusu. Merci, à la prochaine.